vie na ye na maboko na yo zala bouclier ya vie na ye bomba ye na sena mapapu lokola soso abombaka bana na ye nzambe abombe moto akomeka ye akutana na yo Jésus moto akomeka zala nzambe na bombo ye otekauka au nom de Jésus santé zonga na kombo na Yesu azongela baactivité na ye au nom de Jésus parce que yo za nzambe papa lobi ba oba ke pa na bazalaka jamais déçu nzambe abombe biso to pona yo to ye pa ina parce que to kozala jamais déçu donc to li Seigneur sala to li nzambe papa sala soki o sala te yo lobi ba ko sala mosala punda nzambe abombe maladie mon côté aki liboso na zonga ki sans guérison nzambe bikamwa papa ba benga ngo maladie mais yo benga na komba guérison donc to li soin kembo parce que za nzambe to tomboli yo to tomboli kombo mososo to tomboli kaka yo mosoto na nzambe parlez-moi plus de mon délire au nom de Jésus-Christ amen. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, Naïb Sarabiso, toujours que Kosal et la Bino, en tout cas, Ezalaka. Devoir Nanga, vous servir, c'est mon devoir à moi. Si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. La famille Nathalie Binora à moi, extrait à mon qui est. Et puis ça biso non goût ya Rolandana, nous maman B52, aïna nini, aïli biso nini namokolo ya lelo la grande famille. Vraiment, famille Bota, félicitations. Film Nabiso Ezole Kana. Déjà, wana, film Nabiso na titre. Moko ya traumatisme balobi traumatisme mikolo tozo traumatisé bango traumatisme eza wana lelo déjà le 1er octobre en tout cas totali 4e épisode na biso la famille tokoya tokolobela sur film na biso totaki otala mais ya coupa na kananda lo bango ke chez Bellevue Télévision, tous à la jamais déçu. En tout cas, famille Bota, coup de chapeau nabino, to maximiser. Voilà. Français qui m'engaille. To maximiser car ba vu nabiso. En tout cas, travaillons focus car nenge bela emoko alubaka. La grande famille focus na musala to maximiser ba vu nabiso ba e matalisusu nenge ka to sala ngo bien. Butala ka nege la atika abiso nzalati atika ateto se lamenter ato bando tepa mama to sali des jours to zolia te ye lokwana e pa na ye en tout cas buta no moi soninga zalaka botale nanu boki façon zo prier la famille lelo to elibiso bande konangai. Pourquoi Maman B52 a yeli biso vidéo au bozali komona yande kona biso nene botoi Bellevue Kondia kenda ki ko rendre ndeko na e visite to e biso nyonso ki nene botai nene botai azali ndeko ya yaya na biso ndeko na biso artiste comédienne na biso ya Gabi tumba to ebi nene botai na ba période moko boezala ki oye ko attaquer Gabi na 12h ye na 12h 1 minute ayo relever défi mais tout mona ki depuis nene botai ya bala vraiment makambwana en tout cas ezala lisusu te ya ba pick and asalela ngo lisusu te mais ndeko na biso nana botai ndenge bomoni wana Bellevue akenda ki ko rendre visite parce que basala qui est opération étant que sœur naye étant que collègue naye étant que ndeko ya collègue naye Bellevue na motema munene na motema bolamu o nzamba tsakati ya moi so la poutine de l'écriture akei ko rendre ndeko na biso nene botai visite kaka ndenge bible loba na biso ke nzamba otuna yo na kota ki prison oyaka kotala ngai te na kufaka nzala olesaka ngai te ne pense to kanisa te ke nzambe tanga oloba bongo ezake omoni Yesu akoti prison ale yo wana kwatulu zui depe na auto zui jeep na yo keti na prison ke otali Yesu na yo otala quand Dieu parle de cela azosa la allusion ya biso bato toza sur cette terre. Alors Bellevue avec un cœur sincère, avec un grand cœur qu'elle a, atali ma fingate. Ayebi na que na sima visite oyo, elle le fait
po na bolamu ya nzambe azosala ngo na bolamu oyo kaka ndenge amesana kosala bolamu na ye. Mais pourquoi na meme biso vidéo? Parce que quand je suis en train na ba commentaire la famille. Mais pourquoi nous les Congolais toujours comprendre karati? Toujours comprendre vite pour na nini biso ba Congolais la grande famille de B52 la million officielle. Pourquoi dans une vidéo on a ba commentaire batu mutu akie kotala ndeko na ya sambeli? Pourquoi venir l'insulter? Ma beni ni bela sali ya oke kotala ndeko bobanda ko finga ye. Lo sambole ki nyoso makam nyoso to ezolekana na mondo penza ekoki kote ya biso te. Ngalobile na recevoir nouvelle ya liwa ya Mutombodi Kembe. Na fandi na nous pendant 10 minutes, je me suis dit Seigneur, qui suis-je? Oso garder en bonne santé malgré les difficultés, malgré position malongé zate. Mais oso keep nga safe, oso bate la libota na oso bate la ba nga. Batu bana ba mbongo ba misusu po ba pema fo ba oxygène ba futa ba mbongo mais biso ba oyo opesa biso pema ofele. Et koki ko interpeller biso te la grande famille de B52 la million officielle. Bellevue asala nini po lo nyonso to sala foka tozwa ngo to tala ngo na liswa mabe. Koki ko visiter mutu soka za na kaya malade et komi sous problème et komi sous enfer. Mutombodi Kembe wana kufi na tumeur de cerveau hein. Il avait l'argent. Cet homme a fait donc Aza légende ya mboka na biso, il est connu partout dans le monde entier. Je dis bien partout dans le monde entier. Liwane ko interpeller biso te. Que vous vani peno botel bobi Mutombodi Kembe ana ba école, ana ba hôpital, ana mbongo, atamboli presque mokili mobimba. Oh biso ba oh tozo rêve ko kenda ta Afrique du Sud oh ya pamba bana toza Kinshasa oh tozo ko kata kenda Afrique du Sud te. Mais au vandi otali Mutombodi Kembe atambola partout mais nzamba zui molimo na ye. Est-ce que c'était à cause d'argent? Mbongo nde zangaki? Non, je ne pense pas. Mais lo sambo e futaka ndeko Bellevue aye ala kisi binote ke oh apesi enveloppe akaki ya munene oh izana ba milliards na kati. Aye kotala ndeko na ye abondeli. Bandeko na otangela bino ba commentaire po boyoka degré ki mutema mabe ya biso ba Congolais ndenge ezalaka. Degré ya ki mutema mabe na biso ba Congolais ndenge ezalaka. Je ne comprends pas la famille. Na otie la biso vidéo o bolanda ngo intégralité na ngo. Nene botai atalite ke no o po ya na ngai atumbaka aroyamba Bellevue. Non. Non, ce sont des sœurs. Baza bandeko la famille. Baza bandeko. Jusqu'à preuve du contraire, muto aboma muto azate. Donc botia Bellevue à l'aise, botia bela calme, botika e penza azala à l'aise, oboyo kaka à l'aise. Moi je ne pense pas que Bella Salima be hein. Po Bible lobi bolamu oyo zo sala eko ganga pona yo. Soki lelo ndeko moko asali o malamu eki yo zongisi mabe putula moto na mutuna yo yes putula moto na mutuna parce que Biblia ezolo ba malédiction sans cause ezana effet mais o ezana cause et ça la kaba effet. Bellevue aye ko pambola ndeko na aye ko bondela parce que dit que le médecin par excellence c'est l'Éternel Dieu des armées. Nzambe o aopesa yo na nga o to landa na to yo kana na minute o aopesa biso pema o ya ofele. Souffle gratuit o lamki na tongo boy une fin du mois boy oza ko expect que non afuna recharger courant et régie des eaux et la facture à mai fona futa. C'est Dieu là azo renouveler bonté na ye every day chaque jour nzambe wana azo renouveler bonté na ye liko na biso la famille poni to koko to mona ata makamsu na musika to lo bakete nzambe to banga nzambe ba ronki nyonso to sala makam nyonso to zo sala ba pick and pick o eza na litomba mon côté. Tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. La famille n'a pas autant de messages, il y a quelques personnes parce que les messages sont autant on te peut ça linga somme on a dit non. Pourquoi biso ba congolais to koza na mutema mabe envers les autres boy. Pourquoi biso ba congolais to koka ko supporter aura ya mututi. Pourquoi biso ba congolais to za na rage ya makasi boy envers les gens. Pourquoi?
La famille totanga na commentaire o ndeko moka lobi belle vie oyo kakate pona nini famille oyo balingaka yo te o ezalaka nini ozana ba sentiment diabolical yo belle vie yo kakape biso famille bota. Je ne pense pas que ndeko o aza mwana famille bota aza mwana belle vie parce que bela na motema na ya bolamu bana na nyonso to bakoki jamais kopesa kotia commentaire ya mabebe pona mama na ye. Jamais. Biso to bonde la kabe, donc bana famille bota to bonde la rapona maman na biso belle vie quand la patrona parce que eza moko ya basoué na ya asenga biso bo mengo te asenga biso kanyoti te asenga biso lote masenga biso to prier pona nzambe oyo fortifiaka nzambe oyo asalaka bolamu a continue ko salele bolamu ndeko mususu alobi ba famille oyo tozo botama nzambe kaka belle vie alingaka soi-disant yaya na yo gabite bakenda ko filmer lupangu na bino me yo wana pona lokoso ya koya ya chéri ndeko oyo bozomona ba message ezolakisa kiza message moko ya pick and pick Abi belle vie alingaka ya na été. Qui vous dit que belle vie alingaka ya na été? Nani na yebisi bino bongo. Bokenda ki botie belle vie micro boye. Botuni belle vie abi te ngana alingaka ete neti ba artiste msusu balobaka. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Et puis, elle n'a jamais belle koleka na télévision pour que ngana alingaka ya gabite. Au grand jamais. Les contraires. Tout le monde a gabi anamata. Tout le monde a bela anamatanga ba ya gabi akenda. To mona yango sopo bolingi to ye la bino to zong c'est la bino ba vidéo ndeko mwasi soki poza mobali ndeko msusu alobi bonne guérison à toi Nene Botai nzambe abikisa yo ndeko msusu alobi bonne guérison Nene et maman Bellevie merci beaucoup de la visite ozo sentir que za penza mwana famille bota ndeko msusu alobi nzambe mona Belinda Kandi et bonne guérison ma belle ndeko msusu alobi oyo eza prière biologique nzambe atazalaki ya kolala akoyoka libot excusez-moi akoyoka libondeli oyo ebimi na monoko ya mosali na ye Belinda Kandi. Poutine merci beaucoup pour la visite malgré ma finga otali nyonso tu wana te mais oye quand même ko rendre ndeko na yo visite nzambe ya lola wana apambola yo pe abakisela yo oyo ezangi na vie kolanda mafinga ya batute continuer ya kosala malamu parce que putulu ya moto ekozala na mitu na bango. Merci beaucoup ndeko pona message na oyo ekokomela bela na matoi. Ndeko msusu aye na commentaire alobi amen amen la maman la Poutine le sambonde auteur madame benga bonne guérison nzambe akoyoka benga bonne guérison nzambe akoyoka. Ndeko msusu alobi Mère Bellevue, yoka commentaire à mutu. Abi Mère Bellevue, ndoki ya gabi na bango afinga kayo. Ah yopi, olekisi. Bazo finga yo nyonso, me oye kotala ndeko na ye. Nene Botai akangi motema te na commentaire oyo aye ko répondre ndeko wana oyo alobeli Bellevue mabe. Ayebisi alobi na ebo, alobi musala na bino kaka kopanza batu. Po Bellevie asala makambu il faut aya kotuna yo. Bravo Nene Botai parce que a penzo répondre ndeko oyo nga moena bakisi zate ndeko msusu ayeka na cadre ya kolukaka problème alobi donc na prière pe ekomi ya ko publier Nene Botai ko répondre alobi na publier na téléphone na ngai ya yo nini na kati tout le monde ba prière awat. Tout le monde a prié, bandeko bazo publier ba prière. Sanjole utu que les awa prière. Femme Tamara kende ko beta na Paris. Tout le monde qui mangengenge na Paris ba publier ki ngo ou pas. Si ko publication oyo ya prière Bellevue asali kaka pona ndeko na nene. Et suibino wapi.
esubino epai wapi poso nene bota ye moka mona ke eza mabe alinga loba te bo publier te mais tant que ye moka moni ke eza mabe te parce que le sambo eza nango diabolique te le sambo eza auteur le sambo nde makambo donc tout tika ki mutema mabe o biso ba congolais tozala nango so bomoni ka likambo belle vue so bomoni ka likambo moko eza na bien artiste moko a jouera pa na famille bota na Bellart télévision mapapo ko télé mabatu ba ko télé ba télé meli likambo na lokwa pas possible. La famille c'est vraiment honteux, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. Merci beaucoup à toi, ma chérie. Ndonga o tindelingai vidéo oyo pour lingara mama B50D azalaka toujours à la page. Nazalaki ya konimba na mona ki vidéo te kaka ndenge toloba que tozala wana pona ko servir bino. O eza ba acte moko photo panza sango. Toyo panza sango te pona makambo moko diabolique. Toyo panza masango na toyo panza sango na makambo malamu ya boye. Makambo le malamu ya boende ko moko avanda kana na Quentar moko boya zoko yina bela na ndenge moko ya lokuta mais tanga moni acte belva sali ekoki peut ko changer mutu oui ekoki changer donc arrêtez avec vos blabla air de fois et tout ça la moi passe na mitema. Vous devez arrêter à un moment donné. Hein. Bela zawana aza proma mutute. Ah na proma mutute belle vie konzi la patrona. Ya gobara na nyonso. Ba finga, ba tonga, ba loba, elles sont fous. L'essentiel, elle continue à faire son œuvre. Musala oyo, ezoko sala eke, elongoli moi chômage na mboka na biso. Musala oyo, ezo sala que au travers ba théâtre, à travers ba film na ye, ba tumsusu bazape ko moko rééducation moko boeza na kati ba film na biso. Merci beaucoup la grande famille de B52, la mignonne officielle. Na pesi bino matondi mingi. En tout cas, beau s'abonner. Beau tchano ba j'aime pardon. Vana tchela bino vidéo du sous en intégralité. Pardon, beau tchama j'aime. Beau tchama j'aime. Na ba like, beau partager. Beau partager. Pour les alis sangona kitoko. Na moni bou na sepel na bi wow. Il faut avoir un cœur grand. Il faut avoir un cœur solide pour faire ce que Bella fait. Hein. Wana faut pas tout se voiler la face. Hein. Moi, c'est mon quoi féliciter. Elle est vraiment à féliciter, la grande famille de B52, la mignonne officielle. En tout cas, je suis désolée de vous le dire. Je suis vraiment désolée. Elle est vraiment à féliciter. Merci beaucoup à vous, Bino Bato Bolingara Biso, à Nakatia B52, la mignonne officielle, ba pêcha l'over, ba lobi mobutu na bangwa bimara mingite na ba film mais miniature ke zongiye na ye. Merci beaucoup na ba dina chunyo surtout. En tout cas, bozalaka toujours wana tolingara bino. Tolingara bino penza. B52 la mignonne officielle eza wana pona bino. So na betisi ndeko mo libaku tout au long ya moi isolo to chuko beta. En tout cas ndeko bandeko bolimbi. Ça. Pardonnez-moi, je suis votre sœur. Pardonnez-moi. Voilà. Bon, aimez, bon, commentez, bon, partagez les bisous liens et ça la bisou. Toko c'est ma casse. Nzamba pambola biso. Ce qui est sous Christ azongite. Ngana binoto okuta anambala sima. Famille bota focus. Traumatisme eza wana to traumatiser bango. Bela zo traumatiser bango physiquement, spirituellement, nyonsoma. Traumatisme ezo traumatiser nyonsoma. Mama nzambe ya boy baziwa pinza menanga mwasa lunga mwindo boy mwasa lunga mutema munene boy. Oh belle vioyo mutu elenda, une femme qui réfléchit, une femme qui sait faire des choses, une femme qui ne fait pas de blablabla. Voilà. Tokute na mbalasima pardon. Film na biso ezana 4e épisode yo na otalité ke na lomba na Belle Vie télévision. Ke na Belle Vie télévision ki tokotala traumatisme na biso. 4e épisode na biso déjà le lo na bisibino na tali film na non. Fona ya pena to vandi to banjo solo la ngo penza ndenge ka ezalaka. Bon début de la mois octobre ndeko na nga tozala conscient ya makambo tosala.
Année 2024, Bandaki, ton côté 10e mois, demande-toi, qu'est-ce que je fais depuis le 1er janvier? Les lots, déjà le 1er octobre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fallait na sala o na salité? Et nini sengeli na sala pour que o na zo kansa e sala ma e sala na sala ngo. Tout ça ga wana tito rompre kaka la vie zo ke na kukufa to zaka wana ba nonsense ya pamba. Na linga bino mingi la famille yango monto yaka pona ko beta moli solo ensemble na bino. Nzamba pambola biso. Ngana bino tukutani na mbala sima. Bisous. Bye. Love you guys. Vie na ye na maboko na yo zala bouclier ya vie na ye bomba ye na sena mapapu lokola soso abombaka bana na ye nzamba bomwe moto akomeka ye akutana na yo Jésus moto akomeka kuka zala nzambe na bombo ye poteka au nom de Jésus santé zonga na kombo na Yesu azongela ba activité na ye au nom de Jésus parce que yo za nzambe papa le biba o ba quelque na ba za jamais déçu nzamba bomwe biso to pona yo to ye pa ina parce que to za jamais déçu donc to bi Seigneur sala to bi nzambe papa sala soki o sala te yo biba ko sala mosala punda nzamba bomwe maladie mon côté akili boso na zonga ki sans guérison nzamba bikamwa papa ba benga ngo maladie mais yo benga ona ko ma guérison donc to bi soin kembo parce que za nzambe to tomboli yo to tomboli comme mon soso to tomboli kaka yo mosoto na nzambe par le nom puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlons santé au féminin. L'organisation Mama Lisungi Fondation vous invite à rehausser de votre présence. La conférence qu'elle organise, c'est samedi 26 octobre 2024, de 14h à 17h. Lieu 21 MC Intaya, Glen Lily, Peru. Référence Old Me Building Absa. Cordial bienvenue. Oh, la mignonne. Botika la bekinda sans la mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa pozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.